branché Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Jida talisaki biso ke péché wana kombo nango vice contre nature. OK. Donc bato bazo telemela ordre o nzamba tche na kati ya nature. Ordre za nini? Mobali akobala mwasi na ye bakosangisa nzoto na mwasi na ye. Mwasi mobali akobala ye bakosangisa pe nzoto na mobali na ye. Epesami te na mobali basangisa nzoto, epesami te na mwasi basangisa nzoto. Voire même que mwasi waza ya yo te. Tango do sangisa na ye nzoto bazo benga yo adultère. OK. Donc tout ça, il faut te dire que créateur azali. Donc ils ont bataille belé ba pingu ici bana nzambe. Bana nzambe bazo so courage ya kosambela te. Na kokende wapi? Bangonde lelo na yaki ko bande ba ple mitema na bango. Botelema. Ko pengwa te. Pour pasteur moko boya komaki homosexuel. Ko pengwa te parce que ça na preuve ya pasteur moko boya a faire avorter ba fille église na ye. Ko pengwa te parce que pasteur moko boya fundaki moto pe moto ala koti makala. Ko pengwa te moto akufela on ekulusu eza pasteur te. Oya kufela on ekulusu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soki nde Yesu asumuki, soki nde Yesu apengwi awana autoriser pengwa. Est-ce que vous allez lui soumu péché? Kasi ça fils contre la nature, c'est que mobali na ni c'est salamité pour yo, o sangisa o zo moi sinon na sima. Non. Nzambe sali, ils a joné ça la bongo te, ils a péché. Vous ont renversé ordre ya Nzambe, ça péché. Même ko zoania mais ça péché. Et ça bongo te. Même ba marié ba tika ba pratique en ndengwana. Très bien. Ba na Nzambe ba konsala ba pratique ya ndengwana te. Ndeko chic. Mais moi sinon quand même. Asa maman bana il faut respecter. Tant que comme besoin na sima respect zate. To apprendre quand même qu'on respecter ba sina biso. Maman na bana na yo, ta femme légitime. Oh boye bani ba secret, oh balolé na sima le roi niama. C'est pas normal. Te yaka. Bato batonde be une église, il faut sanctionner nzoto na mobali. O ba no tonga bandako, ti yango to tonga bandako ti. Mabonza nini yango bato ba koyanda yango na mboka kwa Congo ba ye nango, ozo somba ba rôle se ozo tonga bandako ba niveau, mabonza ngo ya forme ndenge nini wana. Ce qui IGF a collé la peine de l'église et aux alikambo. Na biso baseba okangama. Na biso ke basaka mbongo wapi? IGF vraiment. Le baka après possible la bien. Vrai boule. Oyena no penza bache bokangi na no kitunga wana. Botangi otali siko ndako wa pasteur. Otali na mutu kwa zo tambora na $50,000. Otali na bilambo alata chaque jour. Azongela relamba te. Otali na ba hotel oyake ndaka ba chambre. Ba masango ya melaka o kaligilo zomona mbongo ezokota na église na o pasteur azo vivre so kokanate asala nini yamba pasteur biso kokanate ba prophète bosala nini yango biso ndeko shiki bosekaka biso te biso tokolia ya lokoso te bosekaka biso te tamusu nde tobimaka pasteur azo baka makambo minene piake tozo vivre ya Nzambe oya muke ya Nzambe wana biso tokosepela na lola kose apôtre chantre, ton frère, tous en attend grâce, tous en attend oyo et sengeli repentance et salama. Voilà. Parce que jugement Nzambe est à la vraie. Aza juge juste et pas na corruption et ko le kate et pas na yo toye bani na yo et ko zalate pour ba libérer yo. Donc c'est le moment ya ko se repentir. Jérémie lo bagelo ko monga lobi soko zali ko kima na course ya ba chevaux te et ya ba piéton te ya ba chevaux nde rokoka. Donc soki oza moto ngo kima ensemble na ba piéton. Mettons ba chevaux ba ko bando koka te. Soki muta koki ba piéton te et bon na ba chevaux nda koka. Angeka ko talisa ke moto so kima na ba ninga ne bato. Na course ya ba chevaux okoka te. Or apôtre talisi biso ke epambolama
makolo oyo ezali kosakola sango malamu. Donc na Bible makolo ezaka sango malamu. Elingi kotalisa ke tango sango malamu ezoteyama na kimia yo pe kima bongola motema se conformer la parole, pratiquer la parole de Dieu. Pour tango cheval a kobanda course okokate baso te yonano tika kindumba tika adultère tika homosexualité okokite c'est kokoki kokima na ba piéton te et bon siko tango ba chevaux ba kobanda. Or Bible le biete le cheval est équipé pour la bataille. Okay. C'est que présence il y a cheval et ça déjà présence il y a guerre. Na tango ya kimia oza na kimia te bon na tango ya guerre ndoko lo bakoza na kimia. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune Yangaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à ma femme Ludi Moukadi, je salue mes enfants. Merci beaucoup à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Lige Mosolo, merci. Et Eli, merci mingi na Mosolo, Mosala Boko Sala Kitoko. Mandeko Balandi, Bo, mais ça n'a pas sogane na l'obaki l'autre fois. Chaîne Oyo, Dali, chaîne Oyo, et propose à Rabuno, bah, émission Moko, bien, et éducation. Oyo, bah, c'est Rabuno 1+. Toujours bon Zambé. La chaîne qui vous ressemble. Un grand merci aussi à notre sponsor. Il y a les Marabisoté, il y a toujours Tokota Moné Longo et puis à Kosala Nengi to Yoganaka contre Nabiso to Yoganaki. Jésus-Christ Nazareth, c'est lui qui sponsor chez Bissou Télévision. Un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent chez Bissou Télévision de loin, de près, physiquement, spirituellement. Un grand merci à vous. Et aussi, je n'oublie pas à dire un grand merci à une personne au niveau à Canada à soutenir chez Bissou Télévision 100%. Nzambe ya pambola yo na nyonso ko sala vraiment makambo ko sala pe keneli boso bande ko balandi lelo ezali deuxième partie il y a émission tout ça qui l'autre fois sur ma pasteur PD oyo ba ko fingisa komo ya Nzambe kasi lelo to elibino ba nouvelle asika ba actualité asika parce que to gena ko sala ba enquête na biso toujours ba preuve toujours makambo oyo to ko étaler na émission lelo na ko singa na bino bozala vraiment scotché bozala bota l'émission tina suka parce que makambo pasteur Emmanuel a dévoilé lelo na bandi ba pasteur ebele ba okanga ba église Chombote mbote ndeko Shiki Mukadi Nzambe apambola yo apambola pe ba fidèle abonné nyonso ya chez Bissou TV ba continuer ko s'abonner massivement vraiment to comme une grande famille voilà ba partagera ba lien Nzambe ozanga te ko pambola bango vraiment merci beaucoup l'invitation à bino merci beaucoup l'homme de Dieu kama biso na losambo kasi to kotana mozido émission lelo to pesio merci Jésus grâce au Seigneur biso susu na moko na lelo ko pesi biso makasi tolo bana par na yo tika ete ba nyonso bakolanda lilobo lokwa liloba no ezaka na nguya tika ete nguya liloba no epambola ekangola pe fungola bikuke na ba nyonso bikuke kangamaki na kombo na Yesu Kristo
to sambeli petolobi amen. Amen. L'homme de Dieu, siko tonto yeba pona nini basai na nzambe wana bakomi ba pédé. Qu'est-ce qui fait que basai na nzambe wana batika kusela ya nzambe bakoma ba pédé babimaka entre bango na bango. Ezali ba pacte ba pesa bango to pe ba senga ki bango basa la bongo. Ok, merci Ndeko Chic. Je crois que Bandeko Balandanga Malam, la fois passée, tu as dit que bato bakufaka, mais les esprits ils restent. Très bien. Si on dans le livre il y a Apocalypse, on se voit dans Nzambe baso reproché. Dans l'église, alors que ils ont un bateau bakangami na doctrine il y a Jézabel. Or Apocalypse, ils ont Jean apôtre à Jésus-Christ dans une vision. Mais Jézabel, ça les kala, mais bazo cité doctrine à Jézabel. C'est pour dire que mais les esprits ils restent dans les bons ou dans les mal. Par exemple, nous avons exemple que kuna na Sodome et Gomorrhe et ça na babiloko salama ki kuna péché komaki na comble nango. Voilà. Jida talisaki bisoke péché wana kombo nango vice contre nature. OK. Donc bato bazo telemela ordre o nzamba tie na kati ya nature. Ordre za nini? Mobali akobala mwasi na ye bakosangisa nzoto na mwasi na ye. Mwasi mobali akobala ye bakosangisa pe nzoto na mobali na ye. Epesami te na mobali basangisa nzoto, epesami te na mwasi basangisa nzoto. Voire même good mwasi waza ya yo te. Tango zo sangisa na nzoto bazo benga yo adultère. OK. Donc tout ça, il faut trouver que créateur azali. Maintenant, biloko attend toujours renverser et ça déjà péché, vice contre nature. OK. Et les qui donc et ça biloko bandi le loté. Et banda ki kuna milimo wane ye ezali pe na bato ya lelo, ya ekeke ya lelo. Entre autres, pe na kati ya ba pasteur. O lobby ba mesusu ba fungola ki Bible ba te ya ko tale bena mosali ya Nzambe. A fungoli Bible azui aitangi ayembi penzembo panzani mais les autres se retrouver homosexuels ça déjà na c'est à pouvoir ya malin ils allaient conduire bango mais problème est ça où ils ont ça la grave on a yeli awa le loto lobela bena esprit apostasie c'est-à-dire esprit wana ya lipengwa malheureusement bato wana so ba se glisser na kati église na ngé problème ça ba nzambe ke soko mo déjà ba acte ya ndengwana ezo salama ce sont des apostats bato basali abandon ya foi na kati na bango nzambe azate ata kotia na miko ya $5,000 ata kolata ba veste soki ya ndenge nini église ambelira ngo ndenge nini. Écriture le bi là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nzambe za promis ya multitude te. Nzambe atala ka temple te. Nzambe azotala mibale to misato basangani na kati ya kombo na ye. Or Apocalypse azo révéler biso son nom et la parole. C'est-à-dire bato basangani na vraie parole ndesika Nzambe azali. OK. Ndeko Chic to banda kotanga. Très bien. Webike na chebiso totangaka. Très bien. Tozongeli nanu verset à la fois passée. Jude chapitre Jude verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin que vous exhortez à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est que likambo ya foi o ezaki transmise et pas na biso et c'est que to bunda ponango. Tozo bunda na makofite, tozo bunda na koswana te, mais tozo bunda au moyen de la parole. Pour avertir qu'on peut sa peuple ya Nzambe lumière pour te bakweya na riz ya batei ya lukutate eza bitumbo esengeli to mene yango car il s'est glissé
parmi vous certains hommes. Donc bateau, donc les bateau va se glisser. En réalité, baza ya bisoté. Ceux qui bazaki ya biso bangi ba demeurer na foi apostolique. Bangi ba demeurer na parole ya Christ. Mais le quoi va comme déjà quitter les droits chemins. Ba continuer ba pratique ou ezali na kati ya parole te. Et ça bateau va se glisser qui kati na biso. A continuer la Bible. Parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est que bateau wana condamnation na bango c'est comme maki bandakala. Et liko bageza sort. Ya bateau wana bakozala condamné. Yango tozo exhorté. Et ça tarde, bien aimé pasteur, apôtre, chantre, ton frère. Tous en attend grâce. Tous en attend oyo et sengeli repentance et salama. Voilà. Parce que jugement nzambe est la vrai. Aza juge juste. Et pas na corruption et ko le kate. Et pas na yo toye banina yo et ko la te pour ba libérer yo. Donc c'est le moment ya ko se repentir. Jérémie lo bagelo ko monga lobi. Soko zali ko kima na course ya ba chevaux te. Et ya ba piéton te, ya ba chevaux nde rokoka. Donc ceux qui ont monté kima ensemble na ba piéton. Mettons ba chevaux ba ko bando kokate. Ceux qui montent koki ba piéton te et bon na ba chevaux nda koka. Angeka ko talisa ke moto so kima na ba ninga ne bato. Na course ya ba chevaux o kokate. Or apôtre talisi biso ke epambolama makolo o ezali ko sakola sango malamu. Donc la Bible makolo ezaka sango malamu. Et l'inko ta ezaka ke tango sango malamu ezote ya mana kimia yo pe kima bongola motema se conformer la parole, pratiquer la parole de Dieu. Potangu cheval ko banda course o kokate. Bazote yon tika kindumba, tika adultère, tika homosexualité au kokite. C'est que kokima na ba piétonte. Et bon, si autant ba chevaux ba robanda. Or, Bible le biete, le cheval est équipé pour la bataille. Okay. C'est que présence y a cheval, et ça déjà présence y a guerre. Natango ya kimia, za na kimia. Te bon natango ya guerre ndoko lo bakoza na kimia. Kozela te lobby po bongo la motema. Lelo okokibe ko bongo la motema. Ndeko chic likambo repentance. Ezaka likambo ba na nzambe te. Ezaka likambo même ya batei et sengeli ba se repentir. Na kiko continuer verset na biso nde tozo kende. Parfait moto. Alobi car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation les impies qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui règne notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Na sauté naye alobi qu'il a renversé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un fait éternel. Makambo yo ndeko shiki tozomona lelo eza makambo ya sikate na Sodome et Gomorrhe makambo elekaki péché vice contre nature. Sor ya batuana Nzambe anokisaki mbula ya moto. Mais tomona kike kaka na même ville wana Lot azalaki na libota naye na bane ya basi. Pala na mboka oyo impudicité zo salama mais na mboka wana eza pe na mutu moko garder bana na ye vierge. Ayo zaka pona ko pesa lumière na bato ba yimaka. Bato yo basi basala abandon ya foi. Parce que abandon ya foi yango tozo benga apostasie. Donc eza na bateye ebele ba pingwisi bana nzambe. Bana nzambe bazo su courage ya kosambela te. Na kokende wapi? Bangonde lelo na yaki ko bande ba ple ya mitema na bango. Botelema. Kopengwa te
pour pasteur moko boya komaki homosexuel kopengwa te parce que ça na preuve ya pasteur moko boya a faire avorter ba fille église na ye kopengwa te parce que pasteur moko boya fundaki moto pe moto ala koti makala kopengwa te moto akufela on ekulusu eza pasteur te oyo akufela on ekulusu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soki nde Yesu asumuki soki nde Yesu apengwi awana autorisé opengwa mais aussi longtemps Yesu apengwa te a garda dignité na ye a garda sainteté na ye jusqu'à la mort pe ase quoi aza na droite ya père muto asopela o makilo aracheta oye wana kopengwa te soki mabe eza quelque part malamu pe quelque part ezali soki impudicité ezali quelque part yeba pe keza na ndako moko bana moko baza wana virginité na bango ezali garder ko garder virginité ezali ko garder pureté ya parole c'est que ngina lobake la vraie église ezali ce qui fausse église ezali vraie église ezali tika te nzamba sungayo o découvrir la vraie église o sambela pona foi na yo lobby o mona nzambe mais motona nzambe avant to komana no kuna pe lisusu na ina yeba objectif ezalaka nini lelo yo ba pasteur ba bimarana mibal eloko nini ebomba mina kati ya sima ya nuit kuna o bakendaka spécial baza na basi na bandako baza na bato partout mais ba ko lukaka na sima ba lukaka nini kuna to yeba non qu'est-ce qui se passe na mona mulili nyonso na ko représenter nini l'homme de Dieu to me kanon côté kanano to me en tant qu'expérience oza na ngombe kambe ko talisa biso nono côté wana nini le kaka bon naza magicien te naza sorcier te nazo condamné ba pratique wana très bien eza louche natikali ko ba magie te ba bon eza condition ya mo nazo se réserver OK mais za mabe donc tant nazo ngona la lumière ya parole de Dieu eza péché OK eza normalité bon ndenge biso toyo kaka eza magie eza ba science occulte ndenge toyo kaka mais le quoi biso ozaki na ba science occulte te toyebi ba condition le karakuna te mais au monde na ke parce que nga sa prophète te OK moi je suis pasteur osomona mais sans doute ma pratique wana ndenge tozolandela makambo on ezokende eza lié na science occulte eza lié na magie parce que eza normal était mais motona nzambe na jo appelle moko na émission to salaki l'autre fois maman moko lobi mobali na ya zoreka na nzela ya news na sima est-ce que vous allez lui sumu péché kasi ça fils contre la nature c'est que mobali na ni c'est salamité pour yo o sangisa o zo moi sinon na sima non nzambe sali isa journée ça la bongo te eza péché bozo renverser ordre ya nzambe eza péché même kozwania mais ça péché et ça bon côté même ba marié ba tika ba pratique ndengwana très bien ba na nzambe ba ko sala ba pratique ya ndengwana te ndiko chic mais moi sinon quand même asa mama barana il faut respecter tant que comme gozoé na sima respect zate to apprendre quand même qu'on respecter basina biso maman na bana na yo ta femme légitime o boye bani ba secret o balolé na sima le roi niama c'est pas normal ni ces alliés pour bimisa ba kaka ba biloko wana ne sika wana vraiment faut quand même pe moi bo moto ezala na bible ba benga kango ammonisité ezali désir de la chair boniama eza condamnable na bible Galates chapitre 5 verset 16 eza désir de la chair et puis ba on va aller commettre makambo ndengwana royaume pona bango ezate royaume ezate pona bango ndeko siki tozongi na za eloko moko émission ko silate te loba moto sans que to lekisa yango makomi biso to lingane makomi boy ça la bien na sai ko loba likambo ya les esprits etikalaka et yaka kolata ba corps yoka siko a na za la Luc chapitre 17 verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ce qui arriva
du temps de Lot arrivera pareillement. Makambo lekaki na tangu ya Lot et ndenge moko ekoya pesieye. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit, c'est que makambo wana pe ekoya. Babi, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Bon, on a l'ingale le bini ni motona nzambe. Oye le kaka na tango ya Lot ekoleka ndenge moko. Bato ya Lot na monde ya Lot na ville Lot azaki bato bazo commettre péché, bazo lia, bazo mela, bazo lona, bazo tonga bandako. Ndenge le Lot ba pesi aux conditions na monde à ténèbres. Okozwa po osala succès oteyaka. Bato batonde be une église, il faut sanctifier nzoto na mobali. Okobana tonga bandako, ti yango tozo tonga bandako ti. Mabonza nini yango bato bakoyanda yango na mboka kwa Congo baye nango ozo somba ba rôle se ozo tonga bandako ba niveau mabonza yango ya forme ndenge nini wana. Ce qui IGF a collé la peine l'église et aux alikambo. N'abiso pas ça va au Kanama. N'abiso que ça va bon au wapi. Autour pas IGF vraiment. Le bar après ça possible la bien. Vrai boule. Oyena nous penza bache bokangi na no kitunga wana. Botangi otali siko ndako wa pasteur. Otali na mutu kwa zo tambora na $50,000. Otali na bilambo alata chaque jour. Azongela relamba te. Otali na ba hotel oyake ndaka ba chambre. Ba masango ya melaka o kaligilo zomona mbongo ezokota na église na o pasteur azo vivre zo kokanate asala kanini yamba pasteur biso kokanate ba prophète mosala kanini yango biso ndeko shiki bo sekaka biso te biso to kolia ya lokoso te bo sekaka biso te tamuso ndeto bimaka pasteur azo baka maka minene piake tozo vivre ya nzambe oya muke ya nzambe wana biso to kosepela na lola kosepela benda ya solo eza na lola eza awa te kosomona ndeko na ngai koba moto na nzambe vraiment soki IGF akokende wana eza ma idée mo faut na sala mona bokopesa nga raison mais au moment na pasteur wana kotamona na jiba $50,000 mondima koteka ngumba na coin na nani mbongo ne nyonso yana $100 mais passer à soutirer kaka mbongo ya mondimi wana koteka ngomba na coin oleki na jiba pesio mbote maman pesa 1/10 ata yo moko papa na ngai bongo ntinde tosani kuba moto na nzambe papa oye le kaki koleka ndenge moko peuple de Dieu nzambe azo avertir bino na nzela liloba na ye baliaki bamelaki baotonga bandako ndenge pe lelo baotonga bandako na mbongo ya makila bato bazo nyokwama baye batie bambongo na bango zwi mbongo na bango oke kosala nango kindumba bato bazolia bazoseka bamona kwa eloko ekozala te babiloko wana ezalaka mais bible elobi ke ekozala pe ndenge moko ti Lot akobima kobima ya Lot c'est l'enlèvement il y a vraie église batono sur la Sodome tende bazaki enlevé c'était seulement la famille de Lot n'a pas que la famille c'est l'église nani yangonde mama nanga nani yangonde bandeko nanga mama nanga ezali ba obazali koyoka liloba nzambe bazocha na misala c'est que bato bayoka liloba nzambe o bazocha na misala c'est une famille apôtre Paul alobi ke Timothée ce qui n'a tardé koya oye baneni ko se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant c'est que l'église du Dieu vivant c'est une maison. Oh, c'est la famille moko na zui la maison de l'autre c'est ça l'église c'est dès que kaba ko bima mbula moto c'est le jugement monde kozala frappé yangwana nyonso ekoki ko échouer sauf la parole de Dieu et ça prophétie par excellence et ça va prophétie la minute na goma na moni boye oh Fati bazolinga ba bomoyo des flatteurs
va continuer. Yoka makambo, ezolanda na sima wana. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel. Les filles tous péris. Bangono so bakufi. Bato babikaki kaka famille à l'autre. Il sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Et que vous ndenge moko tango mwana moto akomimoni samalisusu. Voilà. Jésus-Christ akomoni samalisusu. Yoka sikoyo. En ce jour-là, quel jour? Le jour de l'avènement. Que celui qui sera sur les toits, donc, et kozana makambu terrible, et rakobongo la motema yangoyo. Nake na verset 34. Je vous dis, en ces nuits-là, les deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ces jours-là. Ozomona, moko bazo zoye, moko bazo tikala. Moko bazo zoye, moko bazo tikala. On s'appelle parce que babandi na nous que mi balé bakozala na butuana mi balé seront dans un même lit. Donc na metu moko akei moko tikali. Parfait. Oya tikali wana atikali ndenge c'est que oya akei asa loko bazo comparer na ndenge l'autre abimaki. Oya tikali bazo comparer na ndenge bata Sodome batikalaki. Banani mi balé o bakolala na mbetu. O basola na mbetu. Na Bible ndeko shiki kolala ezaka liwa. Kolala na Bible ezaka liwa. Ngate mnazolo bango. Jésus-Christ alobi Lazare dort. Oh. Mais en réalité Lazare alala kité akufa kinde. Donc il ngoloba ke kolala ezaka pe liwa. Yangwana mi balé bakolala. Kolala wana c'est que mi balé bakozana séjour de mort. Nzamba sur le koum. Parce que naba o bakufi moko wana zali type ya ba mort en Christ. C'est que lelo soko kufaki en Christ. Mukolo ya avènement. La puissance de la résurrection okose quoi? C'est ça. Batono so bakose quoi te? Banani bakose quoi te? Ba homosexuel ya lelo. Ba pédé ya lelo. Bango bakose quoi te bakotikala. Bango bako kende ezali kaka ba oyo ba connaîtra ki makamwane wante ba banga ki nzambe. Des vrais serviteurs de Dieu. Ata la taki na e pantoufle mais ko banga ki nzambe. Yé mukolo na kokende. Kokende wana c'est l'enlèvement. Ba continuer ba lobi deux femmes moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Liboka moko. Bisono so Bible moko. Jésus. Hein? Parce que la parole de Dieu c'est aussi la nourriture spirituelle. Parfait. Bisono so kara même Bible. Ah, bisono so même Jésus. Tozo tout a liboka moko. Ozomona. Tozo liaka na Bible moko. Même mukolo wana. Nzamba okipete kwa bazo tout a liboka moko biso bokende te. Problème ya nzambe ezali tamboula la sanctification. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. C'est que il y a des faux chrétiens au bakotikala. Pe akeko suki sarabi mibale bakozana même chant. Oh na Bible chant explique rapé monde. OK. C'est que ndenge tozana même monde. Ba ezate que ba chrétien bakozana monde na bango ba paete tozo vivre kaka na balemba moko ba limité moko. Même mukolo wana ba misusu bakokende ba misusu bakotikala. Kokende wana c'est l'enlèvement de l'église. Ndeko mukadi. Donc Matthieu toki côté ya batulelo. Bato bazwa connaissance que condamnation ya nzambe zali bakima la colère à venir. Voilà. Bato pe sengeli bazwa connaissance que un jour l'enlèvement de l'église est zali. Église kotika mabele pour qu'il la rencontre ya Seigneur dans les airs. Maintenant pour nous à l'enlever et le roli nazo sala. Papa,
tozosambela nano te po tozwa mituka. Ok. Avant yezwa ya mituka bato mbongo bazalaki. Avant yezwa ya ba riche bazalaki. Ozomona mwasi moko bena ya parfum, il y a plus de 300 deniers, il y a bouki, il y a tchena moto à Jésus. Oh parfum, il y a plus de 300 deniers, salaire, il y a une année à moto. Mais il y a son bien. Donc bato mbongo bazalaki, bazaché bazalaki. Ce qui est capona yezwa yaki po bato basoma ba mapang, po bato bakende be États-Unis, po bato bakende ba Canada, tina yezwa linga ko zalate. Yezwa yaki po racheter biso na puissance ya péché. Yezwa yaki po racheter biso na puissance ya kufa, o ekotaki na péché adamique. Et il nous a racheté. Les là à droite ya père a vendu. Un jour, tu commences à Jésus. On a racheté Kibiso. Ceux qui se conformé na parole. Mais lelo, l'ité ezali kaka, okokende poto. Lelo to la délivrance ya famille. Okoyana $800, chiffre 8 pour ni koloba boye. Yo to zomona boye mutazo kangayo. O to zomona boye na Goma. O mokonza mboka, balingi ba tout ça, est-ce que mission tant que ministre de Dieu, on zamba pesio yangwana. Vraiment. Tout un verset très puissant. Voilà, pour tout ce qui ça. La bande est verset. Problème est athée. Makambanzambe si la raté. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Au moment où on explique que Kolala et Zalakande Liwa au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui te ont dit que Jésus a koufa, paix à c'est quoi? Tobungi c'est lui qui a été. Ton dit que Jésus a kose ça. Non, Nzambe a kose ça na nzela ya Jésus. Ba ope bazola la lelo. Yango soko kufa, kufa na crainte de Dieu. Amen. Soko kufa, kufa en Christ Jésus. Yango on appelle ça conseil. Kokundo na nécropole za pamba. Kokundo soki na mbeteke za pamba. Soko kufi kundama en Christ Jésus. Oezana motuya yangwana. Yeba Christ tango zana bomoi. Pasteur, apôtre, prophète, enfant de Dieu, chantre de l'Éternel. Yeba nzambe lelo tango zana bomoi. Parfait. Na continue lecture. Parce que biso zana espérance que nzambe lokola Yesu akufa pe ase quoi. Nzambe ko ramener pe ba oyo bazo kufa. À ramener on a bon espérance ezali. Parfait. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, ce sont des morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ. Babi ba mort sans Christ te. Si ko tanto zongi na liquidité to to ko tanga. Ba ono so bazozwa bango wana. Bango nde ba bazali en Christ. Ba o bazo tikala ba onde bazali sans Christ. Okay. Même mokolo wana soko kufa ki païen. Et ça na messe mon côté okufi païen ngana kamwaka. Muto yibi détourner. A violer bana bato sakani na baba mineur mukola coupi cercueil na une église. C'est les actions de c'est l'action de grâce moi mai ba sopi.
rien. Croire na Christ tango za na bomoi. Papa Chic, Lazare azalaki ami ya Jésus, asa vivant. Tango na kufi, lokola azalaki déjà moninga Yesu. Tango aza na bomoi, nde Yesu aiko lukaye. Lazare sort pour kokisa écriture. À la voix d'un archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Très bien. Parce qu'on ressuscite na voix archange. Ndenge moko Lazare asekwaki na voix ya Christ. Nani yango archange? Archange azali supérieur aux anges. Donc archange na biso c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yango Yesu Christ. Soki bozo solo na tango zana na bomo ko maîtriser mongongo na ye. Tango ko kufa kaka mongongo na ko yoka tango zaki na bomo ya yango nde ekoya koluka yo. Oh mongongo à Jésus c'est la parole. Nazo peso exemple moko ndeko Chic. Oyebi le petit Samuel tango na non azui fonction na ya ki prophète tazaki na temple. Tango za na temple bazo benga ye. Samuel n'a pas Eli. Samuel n'a pas Eli. Samuel n'a pas Eli. Eli a comprendre que nous amène à Zobenga Samuel. Abikende s'est présenté. Nous a avertir ma commanda ko Eli. Maintenant tout la question pourquoi Nzamba Zobenga Samuel a Zobenga pas Eli. C'est parce que Samuel a koyoka Nzambe a Zobenga na mongongo Eli. OK. Le nom Nzambe po loba. Nzambe yo azoloba. Yo komona mutute. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la katia motema na yo. Lelo zana bomo yo zana makasi. Bongola motema, tambola na sanctification, tambola na crainte. Kozelo kwa mutute. Célibataire mikanga, zelati okobala pour sangisa nzoto na mwasi. Vraiment. Tambola na kobanga, potango kufa en Christ. Moninga ya Jésus eza moto azoka parole. Yango parole wana ekoya pona kolanda yo. Tosisi lecture na biso parce que nazo keleti na verset 18. Abi les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Yokasko verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est que enlèvement, mateya ya enlèvement. Ezali mateya oye ko consoler biso. Ata coronavirus ko beta na monde. Ata mokili ko beba, mais ceux qui n'ont connaissance que nazo banga nzambe, na kufa, to nazala vivant. Tango avènement ya fils de l'homme ekoya ngana ko changer corps pe na ko na rencontre ezo consoler nga ata mokili bebi ba guerre ekoti ngana za na espérance que na avènement ya fils de l'homme na ko kende na rencontre Seigneur na kufa to nazala vivant yango no moni Joseph ayosaki bandeko na ye na yebi ete nzambe ako visiter kabino mais mokola ko visiter bino botika mikuwa nanga na Egypte te. Omoni ndeko Chic. Mikuwa ya Joseph ezaki Joseph asa kufa. Na lobi bino tango nzamba ko visiter bino tango obima mikuwa nanga botika ngote. C'est que bande kwa Joseph bakoki kokende kanate sans mikuwa Joseph. Ne lobeli mususu bango bazana bomoi. Bakoki ko précéder mikuwa te. Na bango na mikuwa esengele bima nzela moko po kende kana. C'est que nazozwa mikuwa ba mort en Christ. Nazozwa ba vivant comme ba vivant en Christ. Ndenga apôtre azo ba ete nous les vivants toko précédé te. C'est que bandeko bazo kufa kati na nkolo. Na ba vivant kati na nkolo. C'est que ça dit que le Seigneur les lois ya ba oyo wana bakosekwa. Mais bato nyonso bakosekwa te. Nzamba azwaki Israël l'Égypte pour me bango Canaan. Et ça qui passe qui savon na désert. Nzambe abimisi biso na péché na monde. Ezate pour to souka na église. Ezande pour to ke na ciel. Église ezali kaka stationnement moko provisoire. Mais notre départ c'est le ciel. Tozo kende vers le ciel. Voilà.
Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On est arrivé à la fin, plus de 50 minutes. Là, on nous signale qu'on est arrivé à la fin. Bandeko Balandi, vous excusez Bisso, TV Zali Ngonga, l'homme de Dieu dans Mingi Arolo Bakassi, Ngongé Bengi Bisso, mot de la fin et puis on conclure moi quelques jours rapidement parce que on est arrivé à la fin de cette émission. Oui, to comme Nasuka, mot de la Fezara ke Banganzambe, tambona sanctification, exhortation ngana peso lelo. Ato kufi kufang oeleki. Papa, pourquoi na zolo bandengwana? Parce qu'il y a des vendeurs de miracles. Voilà. Ba vendeur ya ba mafuta. Donc mutasomba c'est comme si au lito et ça lui passe pas kola mafuta. Non, liwe ça peut promesse. OK. Nengo zomi tungisa mano ko ngo so mafuta ba mungo ça d'abord fausse doctrine, les a péché. Yo bongisa nde bomo ino alobi. OK. Ata ba pesi yo 100 ans, 120 ans, 150 ans sur cette terre, eza nango muke. Soko lingaka benda vie, bongisa nde vie éternelle. Vie éternelle, bazo bongisa ngo na ba miracle te, na ba prophétie te, mais na crainte de Dieu. Eh, bata mikolo miracle en église te ba koyete. Miracle ezali ba matabisi. Toboyi miracle te. Bata ba koyete papa, faut ezala. Kasi yangwana soki bakoya te likambo ezate lo lezali nzamba bimisi biso na mokilité poto suka na église oyo ba komo benga ba musicien ba otato la lokuta église ezaka nzelo tozo leka nzamba bimisa Israël na Égypte po même bango na Canaan na désert ndenge pa bimisi biso poto suka na église te metolo kende na ciel voilà mais komona keza na ba incrédule o ba mona kanate ke ba nzamba ko bimiso oyemba alléluia oteya. Mais écriture noire ciblée zali en ce jour-là, batbakoloba, to teyaki na kombo na yo, to prophétisaki na kombo na yo. Jésus répondaki bango nini? Bokende na tikala ko yeba binote. OK. Donc ezana batebeli bazana église Yesu atikala ko yeba bango te. Oh là là. To banga nzambe. Nanga yo na zoro bafuna banga nzambe. Tant na zoro ba sengina na mitala bien na banga nzambe. Po na raté mokolo wana te. Donc auto ko exhorter lelo ya wana. Numéro ya téléphone nazo senga kaka que bon continuer à s'abonner massivement na pasteur Emmanuel Tumba TV. Pasteur on a katonga ka past Emmanuel Tumba TV, bon s'abonner très massivement. Awa 40 minutes, 45, 50 minutes ngongezalité pour ngo kapena makambo yo na ba détail nango. Mais kuna ba prédication ezali beaucoup continuer makambo oyo na ba détail nango. Numéro na sur téléphone plus 243 89 14 750 18 plus 243 89 14 750 18 des numéros na biso yangwana. Awa na Kinshasa toujours semble na Kingasanya Suka avenue Koli numéro 7 avenue Koli numéro 7 toujours na croisade évangélique oyo banda mercredi c'est-à-dire lobby toujours banda déjà croisade wana 16h juste au bandé ça 3 jours mercredi jeudi puis vendredi na 16h juste yaka ngana biso te yaka ko bika yaka ko sala boete yo yaka on nzamba ko décider pona yo mukolo wana akosala na souveraineté na ye. Merci mon Nzambe. Voilà, mesdames, messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission d'aujourd'hui pour l'Uge des Stars. Merci beaucoup à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Un grand merci à Dinis Mosolo, Eli. Merci Moussala Kitoko. Ceux qui m'ont appelé à la image d'Abisso. Vous allez bongo, Dio, il y a Jonathan Moukadi, Eli et Dinis. Bon, les Moussala Kitoko, on a chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup, Naba Oignon, sur assisté Bisso Namae. Comme on a dit l'autre fois, Nebaïbaki matériel. Bon, si vous avez Malili parce que Maramour en abisso et sengeli vraiment mon konzamboka aniata vraiment et sengeli major wana bakangai toko samba toko kende kaka toko kende bambongo eko bima toko lobaka toko sala kasi o pe alinga soutenir biso pour na dossier auteur ke nangoti na suka numéro na biso zali wana bo contacter biso pour que dossier o sengeli major wana afuta na ma union so sali et puis ba la ki sa biso mutu za na simana ye o pour ba yo panza biso babilo quoi donc na ko senga na bino soutien à Bino est important pour Nabiso on a chez Biso Télévision. Un grand merci aussi à Lydie Moukadi, ma femme. Merci beaucoup à mes enfants. Merci beaucoup à nos partenaires Nabiso depuis Canada, Nzama Pambolayo. Merci à mon tunio so Alingaka chez Biso Télévision. Ceux qui ont été au Koutana, mais na bosenité sponsor Nabiso. Merci beaucoup notre sponsor Jésus-Christ. Nanenge oko soutenir Biso à 100%. Voilà, ceux qui ont été au Koutana. Bye bye.
chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.